merci na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na émission la biso tolo belamboka Congo wape pai o to sombi na kabakanisi la biso ensemble poete tolo belamaïma so bazali koleka la République démocratique du Congo bande kolanga vraiment merci la bino bato bozali ko s'abonner en tout cas que Dieu vous bénisse mais eloko moko kaka ke botala ba émission vraiment soki botali ba émission bozo partager bozo liker ko sala biso esengo ba commentaire la bino nyoso ezo komela biso en tout cas ezo sala biso kaka bien ya kofinga ya ko pesa ba suggestion ya ko pesa toli ya ko loba félicitations en tout cas nzambe apambola bino nyoso pambate na nyoso bozali ko sala wala ndezo pesa biso makasi ya ko lobaka ata ko toli ko yoka pasi mais to lobi to telemaka poto loba vraiment bande ko langai o ezala ka émission pai to sala ka éveil patriotique éveil à conscience et pas to analyser ka ensemble vraiment bande ko langai ezo ko sala nga pasi pe mawa pasi na ngana ezali nini biso ba congolais to linganité eloko lo bakango butu mo to lingana te pona nini eloko nini sala biso ba congolais ke to lingana te nazali ko yeba yango te parce que ndeko na yo moko oyo yebi ke ngana ye tozali pays moko toza ba congolais toza ba zaïro ndenge bolingaka mais comment ngai naza ko se permettre ba boma zaïro place ngalaza et puis ngamoko na tindi lisusu naza commanditaire ya loi ya zaïro to zaïro zwana vraiment tanzamba ko pardonner bisote eloko ya liboso o tozomona ke tozali ko bundala ne tozali ko bendela tozozonga sima ya lipo amour réalité bande kolanga amour réalité to lingalité recommandation wana parmi les 9 fruits de l'esprit natindeli yango tout ba congolais partout bozali bo méditer na nos 9 fruits de l'esprit bo sala chapelet wana bo senga katango nyoso amour ezala kala kati la bisolo ba amour ezala kati na nga congolais po etena linga mboka langa po etena bundela yango makambo toza ko sala soki bolingo ezali te to kozelo côté batata la biso ya kala tango ba bundaka bazalaka na esprit d'équipe bazalaka na unité ya solo ba chombe bazalaka kasi ba chombe ba etufaka bango la bolamu bolamu etufaka bango ba papa la biso ezala ki on dirait automatisme na kati la bango révolte moko côté na kati la bango lumumba tali tete monyokoli o yango te alobi comment baza ko nyokola biso boye nazala kati na bango mais le quoi za congolais il faudra se révolter azongi a dénoncer kasavu bota la timidité na ye mais il était congolais pena ba amna bango peu importe baliwo bakufeli bakoko la biso batata la biso balobi te photo bunde tumba wana babundi bande ko ngai ebongo biso makila wana ya rapport mapping pona nini tolingi to tombola yango te bande ko ngai est-ce que pas sur la tozo yokate ba mort lelo bisika la uti nazo ka bazo beta sango ya bakufa o ezokufa la est na boyi kutu koyoka la lobi na kwa ko sala sous crise mais batango ni bazo kufa modèle oyo na boya tena cheli toyi na ngai et yo comme kambola pour le ko sous palpitation dans le mais ça c'est en tout cas sa famille ngate comment bande ko langa bazo kufa ba biso to ko sala le côté na moni lelo bande ko vidéo on azo tshela bino oji de kazo tcha oyo bolobi na lingi to sola ndeko langa to sola lan vidéo ba centrafricain bakanga ba rwandais ezaka mabete bande ko langa tango bolobela biso mais na linga ka to mitala tango bande ko wana bazo sala bongo eloko nyezo pousser bango basala bongo tango pe bilo bozo tindela biso na ba critique il faut boyeba bande ko la biso bazala Kinshasa bazako vivre lo lenge nini tango ba mama oseya bazozwa audace ya ko dénoncer ka biloko oyo ndeko langa eza komi kumisa te eza pour la za mosi makasi pe la za makila ba guerrière mutu boko ko telemate na melio eza la République démocratique du Congo te okolinga te omona kale tilobi la tongo ba assassiné okolinga te ata soki la zakita mususu mwana na bino moko la famille mais bosi bopekisa nga kala bobima tikale oko sala ngote ozolukaliwa mais po eza mwana mutu mususu ndeko ya mutu mususu yango ta mususu bozo kumisa ba misusu bozo finga parce que soki bozui na kacha libota la bino bozala mwa mutu la bino o yaza impermis soga et pesa ka libota lo swesengo mais ya biso ba congolais je regrette ndeko congolais lobi boleki salité boza ba microbe bozo vanda le siko eza la salité yango biso toyokani ba diaspora bakangela bino wenze papa langa munoko ono zocha pokuta mboka baninga babongisa yango okuta bango babunda l'indépendance na bango baboya ki boumbu yo ke ko boki ngundo zwi
yango lozo finga baninga salite mais tant mususu kolia oyo lia bakoko la ota muso bateka aka la salite wala po babikisa yo olia oloba to luka to sangisa makanisa za l'ensemble poto bunda yo moni biso siko salite okosunga biso ndene mais bakufa kala mboka bapaya te bakufa kala mboka bapaya te mindele bazoboma bino na ba coronavirus ezali moya ko bengisa bino po bozonga la bamboka la bino mais tangu yo zo mon intérêt na ko fa la mboka bapaya za bien posa la climatiseur mais mboka loza nde tozo toka bola milili ndeko la ngai sunga ndeko na yo lelo la misulanga moko la moni mabele ba chinois bazo bimisa yango na tuni mabele o ezo kende wapi na mituka ya ba chinois tangu bazo tokola yango la basa kota fleuve ndeko la nga mabele lezo kende peso kila mboka la ba ko sale loko soki la zalaki na ba moyen na esprit na nga ona zakala ngo melanga la cha mutuka la munene moto po mituna ona poser batola ko ezanga ka ba bengela ba police ba ya kotoka nga place wala mama oza na problème nga bitele na ibaka mabele ebimi eke wapi po na moni bozo tonga kuna na kati eza banini bashilo kasi mabele ozo bima na mituka la bele ozo kebeki na mboka la bele na chini po bokelo kolona do na telika nga bi bon o le bi ferré tala se mazonga mutu la mezongi mutu me bande kolanga yana ba richesse a Congo zo kende ka bongo eza la ba richesse a mboka o ezo kende ka bongo ekei etekami bayebise sala musala mebile boso aka mabele bile bomona ka zo soleka mabele me mabele wana nde bomengo nyoso bango bazokena poso ke zaki mabele ya pamba bazongo na mituka bongo ebele bele zokende wapi me na uta ekolo bala ebite so cordon be misengo se koti ya makambo eteli bosoto eli bondoki pe eli richesse soki kaka merci cordon, que Dieu vous bénisse na banzi bokolanda yango po bile bozaka boye bokomona te bobomo te na lobeli makambo po ezali ba matière première oyo koyo konsisa biso nzala mais biloko la Félix azo négligé toza la posa libération baninga bakangi baninga basali boye baninga basali mais yo effort nyozo sala po biso betokanga ba Rwanda na maboko biso ba auto se donner corps et âme po tokanga ba Rwanda na maboko eloko nini obino bosali judeka chananu et bongo tokozonga la sima. Centrafricains, centrafricaines, comme le gouvernement l'a annoncé ce matin, voilà le résultat des actes de bravoure de la force, des forces de défense et de sécurité nationale, de la MINUSCA et des partenaires bilatéraux. Nous avons devant nous un des guerriers de ces assaillants. Nous avons parlé des étrangers ce matin. Voici un exemple qui est là, qui ne parle ni sango ni français, qui est armé et qui a tenté de franchir la barrière de PK12 ce matin. Le voici entre la main de vos forces de défense et de sécurité. Et là, je profite là pour remercier la population, remercier les vaillants citoyens centrafricains, des alentours de la base RDOT, le personnel présentement désarmé à la base RDOT. Je vous remercie de ces actes-là. Continuez. Ceux qui sont encore sous les champs de manioc, comme on le dit, dites-nous, nous sommes à votre service. Le temps est arrivé, la guerre va se poursuivre jusqu'à leur dernier lieu de retranchement. Voilà, il est là, il ne parle ni sango ni français. Pour qu'il se présente, j'ai un brave centrafricain qui parle sa langue, qui va l'interroger et il va vous répondre pour vous dire exactement d'où ce qu'il vient. Allez-y. Salam alaikum. Salam. Gamet min wen? Gamet min Kumra. Min Kumra. Kumra. Le tenant, le londo, n'a pas été Kumra là, le gars. Sango Tafa. Le Inga Sango Pe. C'est bon. Vous voyez, c'est un exemple. On vous le dit, la justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Il est présenté là pour que chaque Centrafricain mesure le poids de ce qui est en train d'arriver. Mesure le poids. Comme il le dit, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et c'est la famine, la faim qui l'a poussé à venir quémander. Et voilà. Donc, Centrafricains, ne donnez pas de l'eau. Merci Penza na mwana mboka. Oya zali Penza na souci ekolo la ye atindaki vidéo obilo sobotali. Alors bilanga mamoseya bino siko bokosala nini muso benga mamoseya bino bosolo banita baninga bakangi ba Rwanda na maboko bande kolanga na ebisa bino que nous sommes pays riches bosala ka sembla ya ko bosa na richesse à Congo ndekolanga na lobaka yango butu moi po
po biso to longa makambu oyo ndeko langa esengeli to bunda etumba ya pamba te etumba ya solo pe etumba oyo kosenga mayele pe misolo miike bandeko langa Félix Tshilombo bino moko bomona no égoïsme oyo ezala kati ya mutu wala boyebaka po ani na limbete wana basukolaka mutu atata na ye na liboko ya papa na ye kala 2h du matin po formule asalela bino kaka papa na ye na mama na ye alakisala motema mabe atie talaka mutu yango ya Tshisekedi talaka misapi yango mibale wala jour balinga basala ouverture nango bafungola te pour l'année po esala soni kasi monument oyo mutu asala motema mabe bongo na tato ya boti ye bokaisa kosunga Congo ndeko langa ba Rwanda tozolinga tokanga a commencer par Félix parce que basali deal na bango Félix a la contrat la ba Rwandais ya kopesa bango mabele ya kopesa bango balkanisation sala mapoya sala kimia ti bozo mona Félix azo bunda à gauche à droite à zongi bo baluki bila bokasi Félix azo lukanini azali ko luka 5 ans na ye ekokele po yeboka sala lobake ko sala deux mandats na République démocratique du Congo feza mobali ayebika ko sala na ye mandat mi balete mazolu kaka bongisa nzela ke na mandat na ye alia malamu siko bandeko langa wana eza baninga batelemi babeti mbela balobi merci na peuple po tokangaki mais est-ce que biso peuple oyo tolobi to revendiquer ba droit na banzi botali bino moko réalisateur la biso na cordo la banzi batieli bino botala ndenge ni ka peuple na kati ya capitale baza divisé oyo azolela ke ngobilo za mutu mabe oyo alobi biso batu totini ngobila kanga batu wana baza ba congolais tala divergence il y a des congolais toi la deux pays faisant ba Brazzaville te ezali congolais oyo alobi ngobila posa la salongo oyo zo sengo kanga grand marché okokanga te mususu alobi fo ngobila kanga c'est quoi yebisanga ngobila kokanga nani akotika nani to konti la kati ya maison de prière tozali kosambela pour la libération ya Congo mususu alobi papa pesa Tshisekedi 20 ans c'est quoi nzamba yo kanani yo mutu ozolela ke Tshisekedi aza mutu mabe to yo mutu ozolela ke Kabila longola mboka la biso to mutu oyo azoloba ke bapesa Tshisekedi 20 ans po nzamba azaka moko wala tala congolais ndenge ni ye moko akaboni bitape na bitape siko raison na tort topesaka banani to se soutenir na lobaka ngo liseko ya Congo ekozala la bato ebele te po soki tolobi tous les congolais akoma na mentalité na ngai océan de la presse ozaza liboso na bilo la buki lokuta ata na livre de vie libote ya Joseph Bandima Joseph te tangu Joseph azoya koyebisa bango makambo benge faiseur de songe ndenge pe ngai océan aza ennemi ya bato nyonso oyo nakobala kodelosaka mabela bango bato nyonso bakolinganga te mais yo oyo sepelaka lango océan kotula mutu te neti mama moko abenga lobi mama océan nalobi tosangana ba mama na yebisa etika kobeyanga liso te olingo sangana bato pole se bato tozosangana bango balinga océan yo moni bango kabaza ba mama tamu su bango bazala bango posa ke ya Congo baboma ba congolais nyonso tamu yo ke koyebisa bango bolamu moko oyo zolingo sala océan ba koyebisa netika wala ba distraire bato ndeko langa ndeko lo telemi pa ganga aboy ayebisa ko makambo oyo soki ozaki la place nanga na santé de la zo kaboy olobanga na la zo ripo olobala koko olobate ba konzi kuta mboka balobi Congo obonga nango te bango balobi mama océan ba kufaka lokwa banyama ba ndo kangaka bino bande kolanga to bundele ko na biso il y a un danger permanent dans ce sabino ne crois pas Félix au sale le côté bien bon la vidéo bozo tindela biso to zape la société kanga ba Rwanda na maboko po mona kitango to zaki na mokonzi o azaki congolais o azaki la société ba congolais musée ata côté ba Rwanda mais boyebi te ke to kanga ba congolais na maboko misu baza na pototi ba Rwanda bakima kite to kanga ba Rwanda na maboko to simba ba Rwanda ba betama bakosala baza bata maboma mais bozo kama te ke aujourd'hui comment congolais ngazo kokate na uti ko ebisa bino nazo koma nga na suka papa la ngai TV za ngonga tozala ba leader te mais biso auto misali ba leader bande kolanga esengeli bo soutenir biso toko kanga ba Rwanda toko so bango minu toko chuba bango la ba sexe toko kata bango misa toko sala bango o ba sali biso balobi rendre à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu on ne peut pas permettre que na mboka moko tozo souffrir boy toko linga ngote ndeko langa ya solo tozala kati ya salité soki tolakisaka bino biloko yango ezali po bino na biso tosungana mais tokoboya sikoyo kolakisa bino basalité na biso mpo na litango tozolakisa bino mpo na biloko comme insulte ndeko langa yo somona mutu moko andimi azala kati ya salité yo somona mutu moko bazala mbongo na ye lobi azala la vie ya bien te nani yango bakotia ekindoki bongo congolais na minéré barendre biso nde inutile yango omoni bazwi Félix Congo Rwando po azala wana
balkanisation mboka salama. Mais nani azo sepeleke to bundisa Félix. Division yango ne koti. Batata musu balobi Félix aza malamu bolandi yango bino moko. Félix aza bien. Makambo azu ya kosala union sacrée babemba bakie pa les malamu Fayulu mutu mabe. Ba komi komodire Fayulu. Ba komi komodire Muzitu. Po bango baboyi kokende. Ba komi komodire biso. Lelo ba diaspora la bino o bayaki awa. Nazo le baka pola zakala muteba mawa. Mais la boya qui la koko lo bangote parce que tango bango bazoya pour la libération à Congo bazoya pela pour la libération to bayaka pour la leadership yo zoya pour la libération à Congo uti mboka mpaya okuti biso batutozali awa benga ka biso mais tango siko bakangi bango bokomi koya ko benga biso po biso siko toloba po biso to ka babole po biso to la ba famille to la balate so yo bakangi biso siko babomi biso bana biso batikali ndenge ya barosi ya bakapangala ya bangonyo so bakufa oyo bapaluku nana tindela kata mwana difa soki bozako ya nalobaka na bino bobenga kabiso bandeko na biso bango na bakangi bango hypothèse balobi bayaki na baminduki bato badenonse bango na minduki ce n'est que des Congolais bakoseli bango bakambo ya vrai ou faux tozoyeba te sikoyo nani akoexplike biso likambo yango mpo biso sikoyo bapandisango toganga bandeko baya baye kolibere Congo bokutana babiso koki na mboka ya bato bina ndenge batela boza ba Congolais mais boumela l'étranger bo ba miso ba benga basali 40 ans ba komi 50 ans basali ba 30 ans mais kuta biso tutozo kemba awati est-ce que yebi nde Congo ba kembaka est-ce que yebi nyono ba beko beko kota abima oyebi angote bakangi bandeko biso tozo betambela siko to kosala nini soit disant ba kuta ki bango ba arme bani to yebi pété c'est la vérité bino bato boyebi vérité bo benga biso bo sembola biso likambango po biso peto betambela na awande la sukisi mais nazali ko bela la bino bandeko la biso bino bato boza koya poto bundala bino avant bo tia makolo awa la yebisa bino bo benga kabiso bo ya ngulu te bo ya koluka ba poste te po Félix akopesa bino ba poste ta konyokola bino na Félix boko libérer mboka te na ba soldat ya Congo boko libérer mboka te po bazali nyamu bazali ba soldat métissage to ko libérer mboka biso boko la bala la biso na ba soldat o biso boko to ko former. Alors nazali ko senga la bino bato baso ta poto so boye l'esprit ya libération bo luka kabiso to solo laka boya ka l'individualité te pamba la sima mutako bien mama se ya loba la lobate munoko langi za pola loba makamba libération eza pola loba makamba bato baye ko luka mpifola bango te en tout cas to yokalaka tango bozo bo bengi biso te na ko loba biso te po biso to boto za la livreté en tout cas to simba liboko la liboko mbelo la zo bela ngo miko nyoso Congo za la besoin ya libération ngobila total lo makambo ekoya en tout cas biso to lobi pete to lembi bino na salité la biso malamu toto ka ba poubelle to na ko boake la bilo la ka ba bureau mais akokanga zandu wana eko simba te nzambe ya lola apambola bino na yaki ko beta mbela oyo po ekomela bilo bandeko to finga na malamu mais to yeba ete ba komaka mobangela mboka mpaya te. Merci encore une fois l'équipe technique, merci à Judeka, notre réalisateur, merci à Dacosta Mundele El Campo, Dieu ne m'a jamais notre corps de la terre, merci à Pape Djé, directeur recherche stratégique, merci à Sango Mokonzi Para, en tout cas, bon rétablissement là-bas, na yo gradi, na gloire, vraiment Nzambe alola Tchaloboko, bon rétablissement na yo Mama Adja, bon rétablissement la Célestine en français, Maman Célestine locale, mais en États-Unis, en tout cas, ingete là-bas en Voulouzi, on est ensemble, Moli Mozo le baké, c'est la le temps de la libération molimo eza ko confirmer pe ko affirmer que tozali la voix ya malamu kaka to bebisa te ha cordolanga na ina lobelo ko wala na yebike ekosekisa yo na yebike ko consoler o lisoso tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné alors et pas ba congolais to ko perdre te parce que nzamba pesi biso héritage yo. Merci na mon ami de tout le tas d'une loso pe l'assistance bande konyoso pe na bilo batu bolinga biso to benga na pola lisongi soki yeso ayete to ko kutana bye.